Même si on a mis au Yadana Poto, maman Germaine, moi ça papa dit qu'il faut partir. A Bengaï, c'est qu'il faut le faire avec un yaba qui est là. Donc, quand même, la gérance pour pire, c'est vraiment compliqué. Oui, il y a un bango, mais quand c'est un bon, on est un peu dans Moni pour la bango. Il faut réserver les bangos suite à l'école avec tout quoi. Mais ça, on doit dire que l'ingénieur a ma casse. Je suis là. La grande. Oui, comment tu vas? Oui, ça va. Ah. Bonjour. Bon, on a comment qui le bat? Là, courant à Kinshasa. Donc, je te le bat et puis na bino na yara rapidement et na comment on a fait. Ah, mais celui de lui, au bimité. Là, tu ne comprends pas? Si. Non, laisse-moi. Non. Attends, t'as des capsulaires dans ton sac là? Non, mais Pierrot, pas comme ça, c'est pour ma femme, c'est pour ça. Vous avez le courage, il y a un respect à la yote. Dis la poteuse à la bonne. Moi, avec la grande, avec grande sœur, on a là, 6-7. On a pour moi. Tu là, papa sommet l'eau, on a bien envoyé. Na poto, les arrations, on a un arbre, c'est journal. Parce que tu as un programme, c'est ça non? Non, c'est pas un programme, c'est un problème de que. T'inquiète, les amis, ça n'a rien à tous à la capon. Pierrot. Merci, pas de soucis. Non, désormais, il faut l'appeler Faker, hein? C'est comme ça que je l'appelle. Voilà, on est combattu. Même en famille, Faker. Merci. Je suis venu ici juste parce que. Déjà, tout ça qui est l'autre fois, non? On a un qui a flat. Si on peut la bien gagner. Ah oui, il y a un peu de bakina. Et puis, je sais pas. Faker, Non. Daddy, arrête. Faker. C'est mon cœur. Pas de soucis. Problème, ça à bureau et ça bouille. Maintenant qu'il y a l'inauguration pour ça, semaine prochaine. Donc, Nature, Jurance, il y a Macambo, Italie, Hôtel, Wana, Namaboko, il y a Los. Los, nous avons la maman. Jurance, donc, Jurance, il y a Hôtel, les Amaboko, Los. Bon, travailler, même, Macambo, Italie, Finance et tout. Les Amaboko, Naye. En fait, yo osa juste contrôler les garçons de chambre. Non, pas les garçons de chambre, contrôler les bâtiments. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Bon, bah, travailler, on a dans un charge. Chaque fois que tu as mis la chambre, tu vas te déplacer. Non, c'est pas ça, toi aussi, tu exagères. Mais il doit contrôler, non? Il y a ma finance, mais responsabilité à hôtel. Même à Bongo, ils n'ont pas naïe. Papier n'est pas là, c'est ça? Non. Il y a beaucoup de monter, il y a l'eau, parce que ceux qui ont fait un papier. Il y a des bons assimilés. Bon, il y a un contredire, mais il y a que la fois passée, tant au sol, là, pour le bien, que on préparé pour la gérance, il y a flat, pour nos poteaux. Et il y a pas quitté le lobby qui est là, qui a un symbole de papier, tout le contrôle, dans la chambre, Nathalie. Non, il y a bon. Non, mais aux agents. On a préparé que pour la mamba il y a flash si mais chérie n'a pas besoin azala na gérance ya mbongo yende mbongo yo ozawana pour contrôler jamais mutu akoko leka kuna na le personnel les amis sans que yo yeba donc maramutu eza ya yo donc yangwana bokaboli ba charge yo koza na charge nyonso tout est d'accord la grande segundo pour na mama mbongo na lobaki no pona edenga na makamna zanango OK baby mbongo na 700 $, voilà. 1000. Non, mais il 700 déjà. Et puis les 700 en question, je viens de les utiliser. Donc, il doit attendre encore. Thomas November flat. Et puis, il va retirer l'argent. T'inquiète, Pierrot. Mais l'inauguration, c'est dans 2 semaines. Flat, ils ont pour récupérer 700 $. Bon, Pierrot, il peut patienter 1 mois, non? Écoutez, Yaya. Oui. Non, benga. L'état n'a pas bon mot, ça me brûle quand il est là, on a un tina kabongo. Yaya. Oui, n'a pas été. Au moins, il y a à 8 mois contre. On y est, on va au Seigneur la nuit. On a utilisé parce que le conseil, on va faire ça à Paris. La Tindili Yango, Mamie Tchabou. Mais Mamie Tchabou, Daddy Opekaka. Mais où est le problème? Il fallait ça transférer là Clémence Douglas à Paris. Merci, merci parce que tu ne m'avais pas dit qu'il fallait sinon j'allais pas le enfin, merci parce que nous comprenons des gens de l'hôpital.
Siko qui vous énerver? Ya tina so atingi aye kabongo obenga ya boluka pe ya Sandrine obenga lola on a déjà leki. Mais na lobelo moko. Na lingate so le beaucoup na voix ya on de la lingate. Merci. À nous revoir. OK, non peut na hôtel en hôtel la peine nous ceux qui battent en bas. Les so battu à côté de la chambre là. Non. L'inauguration va s'arrêter maintenant. Non, ben regarde un peu. Parce qu'ils ont d'autres transports. Merci. Il y a d'autres transports. Ah, Pierron, on a d'autres transports. Il y a d'autres transports. Donc, on va faire ça comme ça. Il y a d'autres transports. Et puis, Pierrot, tu es marié et tu es responsable. Ah, toi. Tu n'as pas compris. Maman. À chaque fois faire des tours chez ta soeur, là, venir demander. Fait mais besoin bon, on a bon bien ça pour aller. C'est pas ça que tu m'avais dit. On a besoin bon mais. Là tu me d'accord, moi je vais payer ça. Le condamné. Non, je veux payer, mais alors. Tante, quand moi na oba tout est grave, il y a un système mongo pour te transférer. Parce que c'est le premier soin cookie. Il y a un problème té. Nene mwana nanu ye muto ba tuti. Ba yani bazate. Ya na ya mwasi azate. Ya na e bango nyoso bazana kati. Na ko kota kuna bona pesa ba ngombo osenga wana. Problème ezate kota. Boye kamarango alobe lote. Na etao ya combien nazo confesser quarantaine, mais c'est grave. Kendo ki ama kasi. A confesser yango mutu soka zolia misunya mbatu mingi na butu. Akoma mutema makasi oneti ba kamarao. Fanny, falo ba makambo aza ona mutema. Yana ngana akufoka briske bo ezala ka normal te. Mutala mukaka na tonga akoti na mutuka bien akena musala bo bu akangami ko kenenyo swangwana ezala ka normal te. C'est anormal. Camarade faut loba. Il faut loba vérité yebisa bino atako bombela nenga ye mais il faut yebisa ya na ye abiki ya Fanny na sala ka boy na omile kinanga na sala bo ngolo ko ngape na ye awa bien nga ko masango na famille que non camarade za ba confesser tala ba ko limisa arobika boy ta ba niveau camarade malimbi what is ça malobe ni yebina ya loba sala motima polele loba ba transférer donc il m'a comme dans le qui pété bon mutu kango salini o tutaki wana isa le logo te akokima na ndenge ni o mwana ko isa ba frappe ko ngai ngala sakana te na lobaka mutu oyo aza ko contribuer na liwa ya nanga ezala mwana na ye ezala soki nani akolanda akokende liwa ba presque ba marque ngana na problème te de quoi bon ba ça va camarade wana zo beta wana ezali pasi nyazo yoka wana ye camarade misu nyazo yoka pasi mwana na nyeza na deuxième monde za de général wana zo mona ba carton à pamba eza malheureux cause na bana mitima makasi boineti ba Fanny na ba Naomi je regrette kubuto mama mama neti souci eloko malheureux ko bimate là on a place na mi fa eboza ta ba crapaud vous avez mis ba crapaud qui le la mi na main gros mais ça la battu mais c'est le malheureux non bon mon wa 4000 fois au somi moi pas dit que fenêtre peut taka moi douleur wana ko calmer yango au somi qui c'est rouge wana qui c'est rouge au batie wana on se comprend qui c'est rouge bo sangisa on a alcool bo balisi yango c'est non mariage 4000 alcool et ça cherté qui c'est rouge quand c'est rouge ça c'est auto que t'as dit biso de konayo mazwa mbo ça le kola ça presse quand il fait le kola presse au nom de Jésus minimum mabena mwana ngate moni presse wana za presse quand lobby a kotika ko sala accident na kombo na Yesu ma ezala mimi bana nga baza voir bien so ko zwa te bon ba ke camara kombo ba malien o kamata o komata tuki be obokoma na biki boye ko luma boye ko pesa ngana hotel sana Fanny confesser ya Fanny le mfina na rappeler moni koto ni kwa mo rezana banduma ba tele na bana
ils ont un problème. Tata, on a un problème. Beaucoup de télémans n'ont pas pu te pour beaucoup de télémans. Moi, je vais bien, bien, bien. Hein? Na côté na tchétché ah. Bon, tout est de bien. Hein? Ngai kena ngai, na makamna ifuna sala, ngeza bo ifuna kele nazo kene moi voyage moi mkeka na Chine. Hein? Ce qui ça va. Bo benga na roya. Na soka lobby na roya. Bon. Nous allons ça ngolo. Mama zate mawala kosalisa ngai nakomaki kuyinga motambolango pipa mpona ngai esilaka nakomaki kuyinga motambolango pipa mpona ngai esilaka finanga fele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na mérité passion passion motina boye Papa Kandé a dit ça fait 4000 francs. Comment mon cause à la 100 cœur boy n'a été boy 4000 wana baba nango est-ce que oza maladie Papa on va transfert. Ma fille vous avez qui na musala na Nzambe les za rango la suivi donc ba bengi biso na nzela ya momoni to se précipiter to ya a nazozonga na ndako on attend peu na carte banque te vous en $100 et sur na premier soin moi c'est calmé et l'autre il sala matin nyonso zamba ozo charge nango ça va Merci papa. Non, c'est à Dieu que vous allez demander merci. Merci et nous papa. à nous les hommes. Merci docteur. Mais quand tu as connu la parce que vous avez bien dans mon lit moi et ma bé. Vous en a qui m'a pas passé la première soin. Camarade. Merci docteur. Camarade. Nini. Tela na docteur. Ya Fanny Mai. Ok? N'a pas eu que l'homme a moi si n'a qu'on a fait sa loi. Et puis loi est comme continuelle et puis ça continue comme ça comme une blague. Toi je prends pour qui? Hein Mimi? Toi tu es je n'aime pas le tu es la reine de toutes les femmes ou comment? Nanda qu'on a repéré loi moko et puis rectification nanda na yote nanda na bisomi bali. Ou bien vous savez qui est au signal à la communauté des biens. Là maintenant elle accélère. Et là qui c'est que les pas na yo de la même manière les pas nana. Et j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma maison parce que cette maison est la nôtre. Ce n'est pas ta maison à toi seul. Cette maison m'appartient aussi et j'ai des droits dans cette maison. Et là qu'on a ébissio, ça fait partir il y a ma droit on a pas. Donc Pierrot tu ne me touches pas. Je ne veux pas te toucher parce que pas avant une semaine. Semaine déjà c'est la journée le cassé. Les lots aux dimanche. Il ne nous reste que quelques heures pour te comme à lobby lundi. Donc, tu peux patienter. Et là on passe Niezawan. Tu as patienté depuis le lundi passé jusqu'aujourd'hui dimanche. Pour patienter quelques heures seulement pour te comme à Boutou à lundi, ça devient un problème. Ma chérie, excuse-moi, peut-être parce que na tomboli. Chérie, nandinga ma bête, tu vois, ils ont eu mon commissaire ici en bon. Depuis ton balana, tu le sais, ton message les gens gagnent ensemble à tout moment et puis ton contrat va jour t'es lundi tout pour mardi, même horaire tout salaté. Mais je suis cabo changer. Non non, là tu dois savoir mon bail na bali. Et c'est qui ton qui n'ont pas un bisou. On a pas là non placement. Et puis c'est pas chaque jour qu'on faisait cela. Tu vois, et maintenant aujourd'hui là toi là la place mon chaque jour toujours dans la place mon pire. Attends, dis-moi vrai. C'est normal, il faut que les habitudes changent quand même. C'est l'insatisfaction peut-être non, mazo satisfait. Non, c'était même pas ça mon chéri, tu es formidable, mais le problème c'est que Pierrot, toi aussi tu dois me comprendre que je ne suis pas habituée là dans mon bal place mon chaque jour. Et c'est nouveau pour moi, je dois m'habituer. Alors voilà pourquoi on a établi une règle pour que aider Naïpé n'a coûté quand même dans le Rwanda et n'en satisfaire mon bal chaque jour. Donc s'il te plaît, je dois appeler un avocat pour comprendre. L'avocat n'a rien à voir, Pierrot. Ah, ferme ta gueule, moi te parle maintenant, tu me vois là.
Autant fou. Oh, c'est ça, là. Moi, j'ai l'air de blaguer. Et puis, au moins, on la démarche, moi, il m'a l'euro, ça. Tu fais beau crier. J'ai dit non. Non, ça la montée. Et si tu oses me brutaliser, na fundi yo. Est-ce que tu sais que ça l'amour sans consentement est moutouillé, mon cousin viol? Peu importe ça, moi, sinon, si tu me brutalises, je vais t'accuser demain matin. Ok. J'irai directement à la police pour l'en foutre, yo. Non, tu n'as pas le droit de me toucher. Je veux pas te toucher aussi. Tu as raison. Moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Comme Mimi a décidé de rester comme ça, elle s'est décidé plutôt de rester comme ça. Elle a dit que mon gars, mon bal, n'a balayé, n'a pas aussi marré dans d'autres et puis continuer. Je vais appeler ta maman pour n'a dit comment moi, c'est à son pime là, mon bal lui a balayé et quoi? Tu sais quoi? Ça, c'est la honte, ça. Tu sais quoi? Ça, c'est ne parle pas, c'est la honte. Moi, je te fais rire. Bien sûr. Ah bon? Parce que, au moins, tu as bien maman à l'issue. Il y a malade, ma mère ne pourra jamais te satisfaire. Même si même si ma mère crie, même si quel langage? Ça, c'est le langage que toi, là. C'est ça. M'appartient. C'est ça, tu veux dire? C'est pas ma mère que tu as épousée, c'est moi qui suis ta femme. Et aussi longtemps je vais croiser mes pieds comme ça, toi, tu vas crever. Ok, merci, c'est bon. Comme ça, au moins, si je vais établir une loi, comme... Non, je dois parler d'abord à maman. Parce que je peux penser beaucoup de choses dans la tête. Comme moi, si je vais pas taper dans le béton, tu vas forcer cela, comme un viol. Non, c'est que ça. Non, c'est que ça. Non, c'est que ça. Pimez les autres. Merci. Pimez les autres. A changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irais-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie. Mon tout. Quand même, c'est pas ça bien. Bon, Zach, non, non, c'est commis très sale. Eh, on va nous que boire à Kunala. Ça retient on t'a panier, on a mis ça pour la mal, ça va aller au sang. Ça ne dérange pas. Esther, Nazo Kende, vite, on a ma cambouille à camarade accident. Au Pessana, on a pour la Kende, va transférer. C'est comme ça, ouais. Esther, Pessana, Nana Rita, pardon. Nana Rita. Vous êtes Rita Bassani. Nous sommes ici, nous Rita. Va transférer. Ce qui peut nous. Comment ça, vous faites pour finir? Il y a eu un problème avec elle. Yoza papa molimo wa kamara. Oza oui. Oza papa oya botiete. Oyo bana komi tungisa papa en plus oye oyo senga ambongo. Yo bite ke ngambo wana fakine kele ke zula babazi na nga. Este nato sauver moto aza malade. Alina kufa na babazi na oza ko accepter ou privilégier kolata moto akufa. C'est vrai dis-moi. Este. Pardon. Donne-moi cet argent. Déjà aloba ki sera akufa. Akufi. So pas akufa na été. Et tali kabilo se débrouiller. Église ezala ba partenaire no pe bazana ça sera mieux obenga bango. Mbongo na ngaso ekoti na ndako eza yanga. Lobana selo makamsusu. Ezate ke abana o traiter ba batu mo boyo yebite ba fele mo boyo fele mo boyo ce que neni te. Eza fele te. Merci. Mbongo ezate. Moi je m'en vais. Mais si quelque chose de mal est arrivé, on verra la suite. Faut pas que ça m'a écouté ndako e. Merci. La suite on va mon ya wana. Eh. La dernière. Ngala misi mbongo na ngala ndako. Na kipesa bana mobo ona yebe mutu na makolo te, na yebi pasi na bango te. Oliwa eko tatola makita suka ya bomoi na motwe. Oliwa eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe.
bango bakumisaka te soki moto nakufi te. Mama bopusana boya koto. Kuna transfer wana donc transfer na mbele ya déjà ki bakisa mbongo azoya bibi ke mbongo amiza mokie mais azoya déjà kala mingi. Mama bozala calme. Nzambo apesaka yende mtu azwaka. Tu peux se parler docteur. Maman bozala calme camara atiki biso. Docteur pardon. Docteur camarade. Loba te soki moto nakufi te poto yebite basekele nyonso ekobima. Problème en mbongo eza problème te sauf que dadi azalaki na mwa déplacement moke oyo esali ke tomonana na ye te mais ye mutu ana mbongo makambo nyonso kala mingi te ezokóma nango sauf que tolingi yo osalela biso déjà transfert pour akenda déjà bakotie na morgue babiloko wana nyonso yo nde oyeba ndenge osala yango na papier oyo tokende elakisaka akufelaki awa mpo tokotia yango bandima ebomba ye na morgue. Bon, ce n'est pas un problème. Tout ça, quand la procédure est là, que tout dynamique pour le départ na morgue, bamungu etikali ata marasima ba kofuta dans quelques jours. Wana pena to futa docteur. To sango pona olakisa bolingo église eza nango pona bamungu basambela na kati ya église. Pona mungu ba charge wana tout ozwana. Église fait au sambelaki. C'est pourquoi tu nous as fait ça. C'est bon. Non, tu peux nous casser. La circonstance n'y en sont oui, ma sœur Fanny, lorsque les camots comme elle a eu, frère Kamara, même biso totika été, tous à qui a pour nous prier ensemble. Ça m'a dit que ça m'a dit mais Kamara le lot a ça sous la biso. Oui, Kamara a sous la mobilité. Mais évidemment, quand Kamara a biso, oui, ma sœur. Mon frère, il est mon frère. Et ça douleur. Mais si on est séparé d'histoire, mais est-ce qu'il y a l'iwa? Est-ce que ça ressemble à ton passe? Omanga ndeza boy na sina lobika bongo ndeza boy ngana ebe na pive na mo amenije ako beta certaine qui tona sina pesa ki ba taille makamnyo surtout on se comprendre ba beti ba pa mbala mo kale ba ke ko bua ka ikuno so ba bua ke na ba ke tina mbete ke kuna mabe mwana kufina maboko na yo ko benga ngada yer mama te ngana mama na hotel ona benyo tata mwasi obe na beta tata mwasi no te pour ces associations ya ba manette le ko ba faible na mwana ngakama aza mwana ngai ataku na mwana ko ataku ndeza moyo na bana ko benga na mna na ibango ba makila nanga ba yoka ba ke yo ba ngato oye bien oye ba ngato oye bosaka na ngati mukie ko tu Daniel azolo ba keba na emission ozonga giga na comme na mama mataso bolinga sko ba na longa tika na cycliste pasteur on le kamba moté to le la mata non s'il vous plaît tokune fois tokune to bimise pe to le le loko gifle ngai o gifle ngai merci to l'excellence dadi s'il vous plaît to la kisa to sakana ngai to no so sakana ngai siam non. Oui, c'est combien vous Botele mama, nasina se preparatif, botele mama. Bakuane shman tumba, nanko. Nanko saka na radio, kolenga. Kolenga. Bakolele ete. Oki akoleka mama. Akoleka. Akoleka na lobi bongo. Ta pasteur yo nyama. Pasteur, ba passer ma chemise à taille. Bo sabe na lisusu. Boko azuzu akoshene tende bozana. Mna pasteur. Pataka bazaki ba chemise à munene. Patana munene moi que tu m'as bongo. Ba cheveux ba sur mesure. Boya tu na zela mina kibi kwani. Bila mistak na kimi si bino boya su.
Bon, ma tête est mystique. Ma pasteur, ouais, ma pasteur. nalingaki nalanda bino na morke sauf ke nakoka otika bango moko te papa yango nde nalingaki nazala na bango nde bazolela bongo nazwa temps ya kokalme bango sikoyo okimi eza nango. Merci dadi. mpe nayebi ke eswa bino me eya na batang lokwa oyo ntango otanga bible biso mpe tosambelaki nzambe asali volonté na ye ntango naotanga bible naomona histoire ya david bible ezobisanga david abanda obelisa mwana david azolela azolia te azolata te alalaka na mabele mpo na osambela nzambe abikisa mwana me bible elobi mokolo mwana david akufi même badocteur baobanga koyebisa david ke mwana akufi me ntango bayebisi david mwana akufi bible elobi david atelemi na mabele asokoli asengi bayele biloko olia masere normi eya na bacirconstance oyo ekomela bato na vie oyo etalisa réellement bato balinga nzambe na ndenge asolo bato mosusu basundola nzambe kaka mpona bamoma ya baépreuve nzambe asali volonté na ye tosambeli tokoti baretraite nzambe abikisaka mara mais fin de compte nzambe azwi molimo na ye nzambe atikaki kaka nzambe biso tozongisa nde lokumu epa na nzambe parce que nzambe akokisi mokano na ye nde tokosala mpona récupérer bima na morgue et frère David yo s'occuper beaucoup plus na likambo etali musique bachaise donc entretien emplacement parce que tolelango ka en église bongo ya kobimisa vraiment koluka basale ekozala penza te évangile seriki yo za na prédication mokolo ya sortie ya corps na butwana za na prédication na moi moto akointervenir eza prophète Meshak mama Lina obonga mapona makambo etali kafe ya batu na butolia ya batu komela ya batu eza na maboko na yo nazopesa na programme na bato déjà basaka musala église osanga pa ngade première dame mapo banopesa bango nyonso ba chance pour banano na ngai bon yo musala ba eloko te yo musala ezali tango na bando yana okota na matanga tozaka ngana yo ndi place nyonso na bakende tozanga na musala na yo cotisation ka ngai luka makambo yango eye luka makambo omona retour kulutu bana bakima imbwa zonga na singa mais le roi marquis Papa Camara yebuna te mwasi no nde tata mwasi bango kuna banoko ye kuna mama kulutu po mama bakamara nafanda te pasteur Daniel ozaluka nini yo namoni omoni yo ozaluka ne tosangisolo bachef coutumier mboka na biso nto bakufa na oyo aza sikoyo na kati ya kiti ya bokonzi mpo toloka yo mpo nazomona neti binzambi na wana epuis pasteur abogar bo azalaka te pasteur atembo azalaka te ezomonaka ke eya na libonda limo otosalaka mpe ogenaka te okosaka bandino tala omoni nga okosaka te nde bozala na ndenge nini kanga mbanga na yo kayo papa lekite omoni yo papa leki ya kamara ne yo ozoyoka nakoexagera na bosengelo moti papa non, pasteur, s'il vous plaît. Comment tolérer que non, non, omoni yo omwana ke sona mina simba yo na maboko na nakobeta yo na niveau moko yo sakate évangile sa foi évangile sa basi yo mama omoni yo ndeleki ya susi tala ngasi nazwaki décision na très impoli impoli nyosota mokili oyo kwakeda mongai nakosipa mata pongana nana mate no natie oyo eza ni mate nana noir na mutu na bilamba nake continua nanga noir o noir nasiliki mpo boni bomisebemakamara na ndenge bomisebemakamara ngai tina soki décision bandeko na ngai ememekamara ekoleka matanga eza
Tobani, Aïe, mais maman n'a pas tout. Hein? Il y a peut-être que camarades dans la famille. Oh, papa. Maman pasteur, église eza place au bolingo elakisamaka. Tokoka tika te bakunda matanga lekamba mo panda kalaki frère na biso. La coureur des chiffons. Coureur des chiffons. Boye ba na ba cravate, na ba chemise à taille, na ba veste à taille, na ba pantalon à taille, o kamati mo coton, o tena ciel, le quoi la jeune premier, au pasteur. Ba pasteur ba za sauter. Pasteur ba na ba chemise à minene, ba pantalon minene, tout ça. Bina boy. Eh, la caméra, tout ça, et ma caméra est collée, elle est dans la lobby. Na famille. Eh bien, ma caméra est sur les caméras. Soit la pasteur. Et tant que pasteur n'a discuté, et tant que l'autre. Na lobby et que la main. Merci, Tatamus. Na obeta te. Omaniyo. Soko zoluka ba chef coutumier nyoso tu ya bisamboka na biso obalanka. Na waza siko na bokonzi. To sanga na penza. Pona yo, na sina lobby. Ma chef coutumier, on met la tamboula. Et même ma vendredi, va kunda samedi. Et ben, on t'a vendredi, va 23h06. Samedi, va 28h. Et bien, on va bimater. C'est un lobby, on va bimater. On a battu ma qui. On va bimater. Total. On a combien? On t'a combien niveau élite? Et là, on va kansa namboulaté. On kansa namboulaté, on va kansa moïté. Merci. Ma chef coutumier, on a baza babal. Na lobi ka bongo kota bi kota to kota na lobi ka nyonga ko tika na bongo ba maquette ba c'est vérité azolo ba mabe yoza ko encourager maman pasteur et sa propreté évangéliste et prophète nayebi ke on a lobaki etikali bongo to discuter sur le hôtel matanga on a ekobima na niveau à l'état na commis déjà va passer un accord ya kolela ebembe mais moi la ta moi ça na ko ila même ba kulu na bolele problème bébé ça. Tu fais que je t'explique quoi, chérie? Hein? Parle nous combien de femmes? Et puis on continue à boire tout le monde qui est dans son lit, mais on continue ça ni. Hein? On a solité, Oma. On va expliquer Nganelo. Explication nous avons besoin. Nature explication nous avons besoin. Oma, on continue à m'embêter la katanda pour vendre. On maîtriser, on maîtriser, mais on t'a la vie dans la mise au bolingo. Eh, ne souka pas comme je t'aime chérie. Eh, Oma, Nini. Écoute. Eh, non, on quand on explique à Sophia la zandani. Oma, mbanda non c'est pas sur la maman na. C'est maman qui est. Je m'en fous. Oma, mbanda ne maman na. Maman na wa salivi. Oma talanga bien. Oma na bota viki me muto yeba ti songa la telemi. O sale rare Oma. O sale rare, na somo li lelo. Soit tu obimi salai. Maman na yo kotawa. Eh, Oma, maman na sali ba vina e. Oma pe o expliquer nga. Oma, maman kokwana. Ah bon, eh yango zo trahi testament batu. Pona bolingo na bino, ozima lo baba tikela ki oseli bolingo. Ngai no keti na famille na ki ko bimiso na ki ba vérité. Oseli bolingo zo trahi, oma oza mutema te. Oma maman na ya kota na ndako. Maman na Vandaka. On va tsanga. Oma, yebisa maman na sana. D'accord. Eh toi, dégage là. Où dégager les nids? Moi na famille après me faire que pas bis Patia za moi c'est vérité. Hein, je dois te dire. Ah, nani ngatomba bonga moi sino abino bisou chérie je t'aime. Yebisa za moi sino yo. So awa ndo pesa ngana pona ko tema na minute ke tina famille ya bala ba tika na lobat. So na ila lobozo c'est parce que ça m'a causer des explications tout natika. Je m'en fous. OK. On marzela, on regrette. Donc mon papa c'est pas sentiment bolingo na bango zo kosa pe batika testament trahison. Yo Kangai. Patina Labongo, c'est une fille qui est née très longtemps. Quand j'étais à l'époque à l'université, on était à Pati. Et c'est une vieille histoire. Ils avaient une histoire à l'université. C'est déjà passé. En fait, ce n'est que nous avons compris que nous avons texté nous avons terme bolingo et c'est que nous avons ces plans en côté. Alors, nous avons battu il temps comme on a zawanate. Phrase où il y a comme on a mais ce qui est bien à téléphone non ça ndine. Non ça ndine.
Il faut pas oublier aussi que les longs c'est grâce à cette fille aussi. C'est à l'époque où nous étudions, il y a l'accent grand frère, mon boss, j'étais étudiant et puis j'ai travaillé. Juste à dire la confiance le mec, un jour j'allais finir mes études et puis devenir l'avocat conseil de la famille. Et puis c'est pourquoi mon l'autre ça, mais il va tout et ça il n'y a plus rien entre moi. Il n'y a plus rien. Tout le monde a un message à l'époque réagir. Donc on a qui na canal na toi pas na grand frère na ati na un message na moi sur na monaka. Donc on a na canal na ozo côté ti na katenda na. Oui bi na bossa la ngote. Et puis l'autre on a là o yi bien boché. Kosika boité azana besoin te na kota yo en aucun jour. Et puis bien qu'il va na ezakata yo doza zoba yo ti ofani na kata ndako na zo une semaine osaliana oyo loba konde lelo ya fatu na ndozela etonda ya langa pona yo yebisa yo do ye mimi alamba te do ye Pierrot aliaka na ete ndo monde ndenga sana do musala no ku asala kate do so e Pierrot nga sana o fe ponga na zo langa no lambela ya Pierrot do ninga sana mimi aza impoli do makano ye Pierrot abanga ya Pierrot te. Donc, mon nom est utilisé. Abanga ya Pierrot tane le côté. Donc, comportement mimi na comprendre te. So en ligne en ligne. Ya Pierrot ninga zana do ngani na ndako na ngano la mbela ya Pierrot makamnyo surtout ka ngai kam no sala do bana na ndako na ka ngano sala po na Pierrot aliaka. Pa Pierrot azota mai akekoso ya mimi et le côté ya fa. Pierrot. Nana besoin no sikoyo ozap. Et talinga ikutu te ba course on a besoin de siko tout de suite là na nini na flatiaka siko pour na obima na ozela yo Pierrot nabiyaka siko yo na besoin de siko yo po makambu nyonso osalaka ezaka na musala na nga ezaka na mbongo na nga ezaka na entreprise na nga yango lokwa na za na besoin de siko yo na lobby sikoyo Pierrot parce que na so bonga mana bima na opesi o 40 minutes o kata mambo ozo sala wana o ya parce que na besoin sola na yo. Allô? Nayoki oui nayoki. D'accord, on a zelo. Comme ça Pierrot a expliqué ngai. Na ébuté, je pas eu le temps de connaître Fiwana. Il m'a présenté que Yaya, voici, c'est une copine que j'aime bien, elle a de bons comportements, c'est une fille de bonne famille et tout consort. Maintenant, une fille de bonne famille qui n'a pas l'éducation, parce que ngai moko déjà, quand on reçoit cette femme, ça ebisanga que ma fa, moi si Pierrot Bali, non c'est pas n'était bon. Je me suis douté na bi peut-être quand qui ba jeune fille na ba jeune fille. Mais nga moko na kenanda kwa Pierrot, na monika ba comportement et puis tu yo lo bango, na confirmé que c'est sa façon d'être. Yango ngai moko sikoyo. Na prendre makambo nyonso na maboko parce que na konti mateke leki na ngaka nde tozaka biso mibale mwasi moko boye uti na famille moko boye aya ko traumatiser na buzoba non ça je peux pas accepter. Pierrot on dit hein la salle m'a donné dans dimanche ba moi mosana par rapport à quoi vous dire des choses pareilles? Moi je ne ris pas. Tel que tu me vois là, j'ai l'air de plaisanter ou comment? Je n'ai pas dit que tu as l'air de plaisanter. Mais non, je te parle et je suis sérieuse. Mais je t'écoute aussi. Ok. Dis-moi un peu. Soi-disant ta femme, Aza genre Yabasi Yandengene. Ah, mais question tout le jour. Question-réponse. Question-réponse, mais tu avais demandé déjà question à ta femme, ma femme Mimi. On sent déjà que Azande une fille gâtée impolie. Comment ça? Une fille gâtée impolie. Yafatou, mais comment tu veux dire ça? Oui. Pierrot, biso maman bota biso mingi, ta bota biso mi balé, mais moi je n'ai jamais été gâtée impoli. Naebo sokwa bilamba, naebi kolamba, naebi kokombola, même si je suis en Europe. Oh, nyon soueza ba tâche ménagère, je le fais parce que banda ko laksango dès le bas âge, banda la bo moi no ebi que maman ando laksanga, tu sais balamba ka boy, ba tchaka boy, ba sala boy. Et dis-moi avec ta femme, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis là, je suis sérieux, je le répète. Réponds-moi, on vit normal. Ma femme, elle est là, oui, à Zamoto, à cause peut-être qu'on a moi défaut, il y a mon qualité, mais à moi mingi. Mais quand même, c'est une bonne femme à Yebi qu'on peut respecter mon bal. Comme exemple, au moins maman Germaine, moi sa papa a 10 filles. Babanda banda anachira, ça dit 35 ans de mariage. Apportanga ba conseil moi par rapport à mariage.
Non, na balité, mais je sais que ceux qui na bali lelo, nous ala femme moko on a pesa mobali nanga esengo. Nous a moi si o mobali nanga envie tongisa te parce que naza ne loko nazangi koyeba te. Mais pourquoi arrête s'il te plaît. Mimi aza moi si moko oyo oyebi ata moi comment dirais-je? Du genre il y a façon yo kumisela nga Mimi. Je suis déçue oyeba que Mimi aza vraiment zoba sonne ba benga biso basi 7e bête après crapaud biso to yaza 10e bête. Je le permets pas. Tu la fermes. S'il vous plaît. Pierrot, nana leki musu ya mobilité naka na yomo. Non, mais je vous respecte mais pas la méchanceté. Pourquoi moi si na ebola mato yebi ke nga na yana ndaku na koko oliate. Oyebi yango ayebisa yo soki mbisa mai na se mafuta na katikati mungwa pembeni donc na koki oliango te. Pierrot, c'est quoi ça? Mais non, moi je me demande. Telande matin maison lemba na ba mungwa zo l'excellent na biloko comme ni ndata ntangu. La grande, faut pas crier. Oh comme ndata ntangu la jeune fille dis-moi parce que tu es là tu on parce qu'on part na yé, c'est comme si nga na za folle na oloba dans les pamba. S'il vous plaît, je n'ai même pas besoin de voir Yamini. Mais il y a makambo nyosolo bawana parce que obi yanda une fois erreur ko salama alandi mabe ça se comprend. Mais tant ozolo bana ba comportement tout c'est l'axine parce que ozara nanda ko na bisote ngam na vivre na moi sinanga. Yo. Yete. Quand je dis non. Yete ko? Ya na so respecter oza ya ozo bana tinga pela bana na nina. Tikaye asaloni. Na une question. Yo bi ke Rosette femme ça lo bala maman moi sina. Maman pam c'est que maman moi sina ngeza libala na Rosette ko maman libala na ngate ngam na zo comprendre. Yo bi ke bibi siara lo bala maman moi sina yo. Na zo ba rapport par-ci par-là j'en ai assez j'en ai ras-le-bol. C'est quoi? Ah Pierrot. C'est toi. Ozuganga pourquoi? Oh mais non Boningo ils comme ça va te vendre na ndemo ko. Pardon ya. Anina. Osenga oya congé. Ngana ya mieux pananga. Mimi à chaque fois on a colia nini hamburger toqué. On doit se reprocher à quelque chose. Tout ça la boye non ça la de façon que yo za la bien on ba kena na ndako ya na congé puis na me retrouver et yo siko yo oyena ba rapport et pas la grande pona nini pour la qui sera que yo mutolingo mi ma centre de rééducation na ndako nanga et toi tu es même n'habité âge même na âge boye et oza musika nanga et depuis quand ba rapport Pierrot oyebi kaka zela oyebi kaka los tala akolo longo la lipoti la lisu muninga badaka na kolongwa na lisu na yo moko eza masuka. Pierrot, je sais ce que je vais faire avec ta femme, je sais ce que je vais faire parce que pas comme ça papa eza erreur et ça la mi à l'ambi bien c'est fini ça passe eza ke ngamoko na kutiango eza ke bato ebele ba monyango ba lobiango eza ka erreur Anina beta ekasi ngai yo lokolo so za posa mtako beta ngai beta mais tu veux diriger ma maison maintenant. Tu veux créer maintenant, je sais pas, tu veux diriger ma maison, c'est vrai que moi si n'a pas lié à bravo, à cause de la fille, tu prends l'audace et retombe à mon gars le bosso nanga. Non, c'est même pas ça, mais c'est ça. Oui, vas-y. Exprime-toi. La manière donc OK. La manière Nine. La manière Nine, moi c'est impoli, moi c'est insolente, la fille qui ne sait rien faire. Moi c'est ça. Ah. Tu comprends na tata ki mosi. Osela ngote. Oh. Kwa ina nzomera kisi na ngai ti yo moko salo lobaki zulu wana olobina lekiseli yo shukali na bona asalati wana olobana na ndak nanga motika makisi na wana nzomera ya ngo. Merci maman. Bon ça quitte. Oh bon ça me koto. Tena lobi bon ça quitte okunda. Yo mo obama ngate. Te papa na fera zani kusuzina za pendeti. Lokwana mwindi bozo ngona kwa makati na jana. Yokuto lizi, suzi ya kokoma lokola yote. Loba yonde o legende. Kasa so banga ngate mosika. Tata moi siko banga ngo ifo na lengaka na komini. Na préfère na télé ba pona lo papier. On d'accord bato maman. Otia pe toke télé. Maman, na habité, yebsa matanu. Dona na sala ki ma bende na balaki mwana yo. Ndena ndibaki leki nanga na assistant leki nanga na libala kwa bala mwana yo na tinda kende kwa ko bomela ka Pierrot mama nana bango combien oh mwana ya ndenge mwasi ya ndenge nini telle fille telle mère ce qui mwana na yo aza bongo c'est que yo maman za bongo pi mama pi mwana wana bi kolamba te ayebi eloko te ayebi musala te donc ayebi te eloko nini na komi ko regretter nini na ka kola kisa mama ni Mama ayebi musala te voir même ba desu na ye. Ngamo tunataka kuandika ngwa hivi. Na ndio ntibateke na mama mobali akoma esclave ma parti. So na yele lo awa na yopeso rapport oyo. Ona ozonga lisute. Bala ni bala. Na préféré puis roi luka moi si mususu.
Mama c'est bien akende abanda ça bakunda futuka pona fanda bien polo bande boyo omoni okobakali ko uli pona mwasi ya Kongo ozo sala nezani mama tu mama ngambete na nje ya mwana na yo mama na tala kiyo makamara falo ba ya mwana na yo aya mama akokipe kobota sakate na nga kokota mwana wana mama atuka na lembi bali o lembi ko na yo akanda kinanga lembi mwasi wana azane loko boko tazo apporter na via leki nanga aye wana mwasi mama ko la bate aye bo soko ba deso mobalite aye bi ko bongisa ndaku te aye bi eloko te musana ema corona kande mo kutu na mama mbogo ana nyoma bola kukamata na leki no mwana msana mwana wangu yuko sala msala kwa mgoni na nini bima keni nazo te omoni na besi avertissement Pierrot abza leki na moko ona zale mwana mama na akolongola mwasi ana nda kwa salité Pierrot comme Pierrot mais ça na propreté Pierrot botami na famille bien omoni amesana bio te moi na ngome ma Pierrot alima comme c'est né sale garçon le croyez et si maintenant des choses parvient ça montre seulement que vous êtes trop sale bata salité transfert kama tunasaka mosala transfert na tata na mama na famille no mobimba boko soki mwasa bi mosala te ye mobala ka kola kisayete amesana na ina mama na ndenga na mama na kota lokali bota nyoka boka na mwana te mama na kopa bi mosala ta fana kaka matisi makololo kana sita o ya mobutu na jolo bandengo batisaka makololo kwa mobutu na sita o ya osaka no mosala te ndenga mwana no pe ala Fatou sato kanisi Pierrot boya ye. Toko si bo soteleki mobali ya koboya ye mais